awa bozokabola baposte nsima baposte wana nde kokabola bino nazalaka moninga na yo te papi gagne tolobela vie. Voilà, toleki lisusu biso yo devant bonjour. Voilà, toye encore de nouveau tomeka kosolola lisusu avec la communauté na bato balandaka biso partout dans le monde. Déjà je fais un petit coucou na bana Italie parce qu'il y a très bientôt na Rosa lisusu na Italie wana, et puis bana Suisse on est toujours ensemble. Dans Italie to Rosa un peu bientôt de la lobiawa bana Naples on les a mboka wo ba adoptangai na kendaka trop na Naples donc à très bientôt na Rosa na Naples wana na Napoli. Voilà, tout mon anité, moi Mikolo yo, et sali moi quelques jours, émission na biso oyo, so moninga na vandi boy. Derrière moi, moninga kaba, on dit déjà couleur ou ebake, donc naza na France. Donc tout mon anité Mikolo yo, parce que nazala ki moi libanda, trop, mais voilà, nazongi. Branche à l'émission oyo, na yo komona que à travers ba témoignage à batou, na yo comprendre que vraiment ça ko sunga batumo ebele, eza ko bikisa batumo ebele pour communauté na biso malade. Alors ba genre d'émission ya boye quelque part eza ko sunga batumo ebele, nazu vraiment ba retour ya émission oyo batu ba pesi biso vraiment ba coup de pouce ba lobi bon continuer bon kende vraiment en avant. Voilà, to recevoir binoté donc air moko so bozo mona biso te. Il faut aussi comprendre que, voilà, à un moment, tu as des parents, tu as des responsabilités, belé. Dans ce monde, tu as des quelque part, tu as tout ça, tu yambaba, tout ça, la bouille, tout voyager. Donc, ils auront bisopé moi, t'en faut à la peine. Il faut avoir aussi l'esprit pour l'ensemble, et puis il faut avoir le temps. Parce que, voilà, il faut bien calculer le temps pour au sala ba bilo to sala kawana yango na senga à chaque fois na bateau bazalaka na motema malamu de prier aussi pour nous parce que makambo za moi pasi makambo lobaka ou za moi pasi na kosabinoté vraiment ya pasi namba loba ya pasi ya pasi mais avec l'appui de Dieu nzambe soka za wana ebaki ça va marcher. Voilà, encore une fois bienvenue sur Tolobela Vie officielle. Merci de partager ma émission. Si vous nous abonnez à Bissoté, abonne-toi. Tu vois à chaque fois c'est gratuit, hein? Abonne-toi. Et pourquoi pas vous partager ceux qui ont moni ceux qui ont 8 ans, partager. Ceux qui nous abonnés à Bissoté, vous s'abonner. Ceux qui ont moni vidéo à Bissoté, mais quand vous êtes fait, j'aime moi commenter bien pour nous encourager. Vous savez moi qui toko. Alors. Naleki lelo to meka kosolo lelo to zongela sur thème na biso o to lobelaki il y a la dépression parce que tozi moi ba retour dans ba to ndeko c'est la suite il y a dépression na ba kiza thème mo za munene trop eza to aussi sango pe lelo te nde to bande quand to aussi sango lelo te po vraiment ekoti ba tout trop au moins mutu mususu avant di na live azo sa live na ye banda kotaki na internet banda boutou tamsu banda 22h au moins 4. Moi je fais exprès à un moment la salle en moi exprès au moins la na koti na mekano kotala au moins notre hôtel batu mususu banda zalaki na en ligne wana atika liga wana donc ça faut na été quelque part à la dépression parce que dépression na loba o ezo ba ndenge belé nzoto basala ngo po epema omona mona mwasi mususu po azwa soin ya bana po azwa soin ya ndako ye banda la muka ki bamo ba téléphone oza na dépression parce que so na dépression te na bien place bino pema na yo okanga bina miso zo repos na yo omona pe elongo pa zo tala autandeka ba batu bosa rando batu bazo fingana ya zwine temps na yete sko yebisa ngatango yo tali biloko wana na suka nango uganyeni. Or, ce qui parce que vous avez un temps libre. Moi, je crois que temps libre, c'est un temps à réflexion, temps à repos. Aussi, on a temps à yo. Quand on a temps à repos, on a temps libre, on a quelque part. Et le côté baraté.
kanga penda ba téléphone nga mo mo batu benga nga omona ozwanga te la chat téléphone mode avion, c'est-à-dire pas d'appel entrant, pas d'appel donc na lingité na éteindre téléphone na ngai pour bien me reposer pour fona lala mais ce qui ozozwa temps na yo ya au côté live mo boye bande au côté qui live wana nga za so na côté live mais tala pe live ba tout et puis à un moment aussi je commente dans mon appel mon bon quand même na peste na tia mutu ata commentaire il y a ndenge mabete s'il faut peut-être na encourager s'il faut peut-être na ibisa vérité mo boye na ndenge on finga internet sinon mon frère tout à l'heure na tota ndeko mo zulu ba aza musena nzambe ateyaka na ba TikTok ya beta ba forme ni na mona kai na moni siko na Belgique ndeko na moni bato ba koti ba fingi tellement il n'a pas supporté il commence à répondre batuana siko à perdre na ki bonzambe na kati ba akompena ki non ngana beta ka forme ngana zaboy na komera na tsina bi mon frère zongela matière kolanda batuana ti donc c'est à dire na ndenga bien aussi o yebisi moninga pe na ndenga propre ezate que non o betisa yesu libaku na kata ke o pese su mais yo pe yo mayote omoni ozongisi moninga na ndenga calme après voilà donc alors dans un peu temps retard ma live mais ozomona pena que non bato yo live mo na neti live mo mutu mo bon moi na lo baté entre parenthèses kaka normalement on a au moins 500 personnes ba Hollanda yi mutanga lo ba alaksa bazana moi si na ma salité bazo laksa batu bina makambo sexe bango bina baza ko exhiber sexe na miso batu bacha bilamba o pour nini basala ka chambre pour nini parce que ça makambo so ko lo bango boita e makambo so suka kana kata chambre mais batu muso ba comme ko exhiber yango donc film porno bat bande ko tala elongo pena na monde wana ba commission ngo pena ce qu'on a monde réel ya ba congolais ce qu'on yo vandi na yo na erolozo a repos na yo aux 8 ans na yo on s'est donné la peine ya ko landaka biloko wana aussi pena temps pena par exemple imaginez aux 1 heure du temps ya ko landaka mutu mo zo ba makamoko bo oyo baxela le côté na vie na yo et moi faut ça la paix moi examen de conscience moi mina oh le on otala oyo tali bina mais non ça sert à rien aux appels non kofinga no payete aux appels no ga bien bon et puis sur le prochainement au côté sous connaître parce que c'est au côté kuna voilà mais c'est étonnant car côté wana kuna lobby fois zonga kuna getala ba lobani so bo finga bana bo finga bon pourquoi bon encourager musana ba so azangi matériel bo sombela ka bango parce que biso ta obi que non nazo luka caméra nana ko sombelo caméra biso so bi que non mais bana so lancer appel au moins ka ya mutu moko donc tombe ba ta kusoba te mais tombe ka bango ka bateau nzamba sali mais il faut bosser l'effort pour comprendre parce que si vous comprenez te aux amani jusque là alors dépression zoya na bandenge bende na lobiawa musu dépression na bango ezali omona mwana mwasi ya mokolo mwana mobali ya mokolo abadine kobina mais avant que ça là yango quelque part vanda raisonner or est-ce que ngana ko bando bina ka boy po ozape na bande koti est-ce que ngana ko banda ko bina ka boy penza na bini na longo na la laksa loketo na boy est-ce que so binte sani est-ce que so na bini est-ce que bando respecta kanga au monde au salement examen de conscience yo moko tout de suite au moins l'expression non tika musu ba filmant yo moko en privé azwa poster yango botane na bande ko bina ay patie kenk aye moko bina ay peso akangi kenk alazwa poster yango donc ayebi loko ya sali eza mawa dépression ezoya na bandenge ebele mutu mususu aya yebisi yo likambo ayebisi yo likambo bino papigen en tout cas on confie au problème moko boye premier talabo mais likambo na yebisi yango kaka yo par exemple vous avez 4 personnes abi likambo na yebisi yango kaka yo vous avez 4 personnes par exemple na ndako mo vous avez 4 personnes bayaya
mais il y a bien en tout cas na confiance li comme on a la problème na za boza mais na ibsika yo comme ça mutu musuti yo pe ah bon d'accord ça c'est bon ici bon au moins massa musu aye abeto solo ah ya obite que Belmondo te oui ka Belmondo bino ka otozane ah la betenga di solo mo boye mais ayebisanga na yebisa mutu te tala yebisanga makambo na yebu donc même makambo oye ayebisaki yemo le concernant ayebisaki yo obetela o mutu te mais ake beteli mutu mususu asko aye mama pa ekomeli yo ente siko ta makambo ngo ebimi na mokili po mutu ala oyebisa yo ndenge ayebisi yo po yo oyebaki yo garder mais mutu mususu bozane oyo abeteli solo ayoki yango aleyaka mati yango siko apanzi yango siko ntango ye bimi na mokili ye Belmondo ayo kolobaki no te papi gia makambo na yebisa kaka yo nzoka nde yo bato inosi yo mpe oyoki yango lisusu na libanda dépression oko gérer makambo na yo te pourquoi gérer makambo na yo yokosinga aza makambo te kaka yo no beti lisolo pa na nga kaka yo no baluki okobeti lisolo kote mosusu ntango lisolo wana ezwi makolo lobi nango esali flèche retour intambala moko no te moto alobi makambo oyo eza kaka papi gen te dépression bandeko oyebi makambo ezoya na bandenge ebele mwana mwasi moko ser na biso moko abengaki nga ezaka na France awa na ville moko je crois ke Rolanda eloko oyo ayebi nakosala émission na ye mobimba parce que naza na makambo na ye apesaki nga mais nasepelaki na eloko moko alobi papa nga mpenza naza mpenza na dépression nga mpenza eyelaka ngai un moment nakokaka kovanda na ndako ya onda lobaki awa dépression ekoki komemela yo suicide okoki kose suicide na se ya dépression abi nakoka komata soki nazosenga ndako par exemple nasengaka bandako kaka ya seto premier niveau nakozwa ndako ya ba 4e 5e niveau te nakokoka te parce que so na mati likolo ngana esprit wana dépression etindaka ngai na mibwaka na se mon frère ma sœur tala kaka mutu amati na train amibwakami donc ye mo yebi non donc nde na obwakama boye tamsusu baorécupere tamsusu mpe na motu ekopanzana tamsusu baorécupere kaka betenye nzo tamsusu mosapi tamsusu nde tout ekopanzana mais na se ya dépression amibwakami biso toza na obligation koteya makambo parce que bato fo babima na omona ere mobo moto avandi sera yebisinga bi ere moto asoki avandi azoka pusa neti aganga eloko mo ozoyele penaki no abanda koganga omona ye mo esprit mo esi mais ayi moko mosu esala ye na wenze akepe na marché akoti na marché boye esprit wana eyeli ye mama oyo akomoninga aganga sikoyo so azolinga ganga mpona ye mo na kati ya mimoni déjà ke ondire mpe asi agangaki or na agangaki na ye mpe te siko azomona estce nasi na gangi siko otala bato so réaction bato baoleka na bango donc seke nao nasala eloko oyo eloko ezwelanga boponi ça t'arrive omata likolo kweya ça t'arrive ça va t'arriver aussi ke ozwa libango bamba na voiture ya bato dépression eyeli yo au moins on est elongi moko boye do elongi oyo nde motu ezwelo dépression te faut kosala effort kosurpasser motu moko ta koyebake no ye aza sans problème na mokili oyo te biso tout oyo baproblème ntango obotami kaka na mokili oyo okoti baproblème comment esprit koyela yo omibwakama na se sikoyo ntango esprit wana ekoya soki oza na bana te tala nano ata bandeko na yo tala mpasi oyo otika bango soki okobwakama te tala nano plutôt soki oza na bana te
et puis ce que na bana tala nanu bana na yo raisonner er yo za malade raisonner yo za na bana o lelo soki yo za te nana ko soin bana na yo. Je crois que dépression na yo et aussi la yango moko tango kanisi bana na yo eza na ndeko na biso moko père na biso moko akufa papa Kelly akufa na betil solo na ye parce que aza papa moko yo azalaki papa moko yo vraiment tozalaka na ye azalaki un peu proche alinga yenga mingi Erotech na pesi mbote bele. Papa Kelly, qu'est-ce qui lui est arrivé? Jour moko avandi, en fait azalaki bien après à cause d'un accident moko makasi et comment il remonte na fauteuil. Obi ke mukolo mususu na cadre de dépression parce que ça dit a commis ko sous-estimé en fait. Yé moko mona net on dirait ça souté on dirait entre temps azalaki bien ça l'accident tout parce que tant a commis ko se sous-estimer dépression côté lié. Tant dépression côté lié akenda pe na cette dépression akenda somba arme. Anda li solo asombi arme. Aye o wana lisolo ye moko muta betela ngabu akasombi arme asali testament na ye a 8 ans pena asali testament mulai akomi na jour akokufa na heure akofala kufa na 12 heures juste mokolo yango pe koki madame akendaki musala na tongo ye azwi bana ake kotika bana ake atiki oyo moko ake kotika pe moko oyo asuka ntango atiki oyo asuka azongi akomi na ndako jour wana siko falaki nde ase suicide na 12 heures juste azozela pe air abaki 12 heures juste ekoleka te donc ye fo mibeta masasi na motu akufa 12 heures juste ebeti non tokomi ba 11h50 le monde a dit qu'on préparait à l'eau pour ça wana a titi bleu en ordre et tout a qui pas eu lettre wana a chaki a chango de mesa ni ye famille bête dans la chambre a eu lettre a titi lettre de mesa na salon a la bandi ko bendana pour akende na la chambre a que ça l'événement na téléphone na maboko akomaka na chambre boy na 11h57 téléphone est sonné. Ton téléphone est sonné. Attends d'abord, école à bana mtezo bengai. Oh, école à bana. Ayambi téléphone. Wana yé déjà donc c'est à dire à sa commune à chambre, a vu déjà armé, a vu ma camion c'est déjà prêt. Donc à 12h juste ami bêta. 11h57. Bande konanga. Téléphone est sonné. École à bana. Abono Bouyam. Ba insister. Ba insister. 11h59. Ayambi. Dans Ayambi téléphone. Bah moi école ben non, il y a ta fille qui veut te parler. Je suis pas passé moi. Moi on est dit papa. Moi je mange pas ici dans la cantine. Il faut que tu viennes me prendre. Je vais manger à la maison. Et puis je vais manger avec toi. Père Alobi, mais Abi quoi? Elle dit non, moi je mange pas ici. Je mange pas à la cantine, il faut que tu viennes me prendre. Papa Mbalamoko. Là, ma yele. D'autant que je on a 12h c'est 12h c'est Betty et Leki et ok, 12h01. Elle dit mais pourquoi tu veux toujours manger avec moi? Elle dit non, aujourd'hui je vais manger avec toi. Après la directrice va suivre. Elle dit non, ben à bientôt. Parce qu'il y a une école là-bas, sinon bientôt il va faire l'heure. Son moyen Ali, Oya Kozoye, parce qu'elle a décidé qu'elle va manger avec toi. Aujourd'hui, elle ne mange pas ici à la cantine et tout. Ah! Balamoko, Mayele, et si le papa Kelly a eu arme à déposer dans l'école Kitty avant de se raisonner. Ah! Puisque l'on est dans ça, on a midi. Parce qu'on a un gars qui est dans la classe. Admettons qu'on a un koufi. Et bêta qui peut nous faire sur place.
Sikoyo mwana na ngai oyo nani alinga kende kozwa epi ntango mwana na ngai dosadi na ngai na traumatize mwana oyo à vie. Donc nzambe akotelaki mwana wana mais le papa qui est pas kufa na yeba te de pas kufa na yeba te parce que comme ça na kenda na bureau to na bureau moko comme ça na kenda na bureau biso bureau na biso zaki bo nga bureau na zaki bo yezaki na mo kati na sala une semaine na kenda na bureau nga moko na bureau mutu azalaka te so na koti na vandi na osama makambo na nga ti bato biso baoya mpe oyambi bango wana bureau kaka bongo bureau papa qui les a okamba na mekaka numéro na ye na tombaka toujours na répondeur. Moi je crois peut-être que parce que ça ngai kalinga ki Kinshasa blo moi bon moi je crois peut-être que à Kinshasa bien za na Kinshasa blo moi bon ah na mekaka rien. Maintenant tu as ndeko moto zana on atteint comme Erotech na pesi encore mbote mambo na lobo ya ibiango na meko parce que ça fait quand même presque tôt que 10 jours na biro kanga moko na beke Erotech akenda ki Espagne blo moi bon na famille na ye na bita na meka na obera no Erotech parce que na meka na obera comment papa Kelly azo bureau est toujours fermé donc faut kota na bureau ne faut ko le kano pa na biso pa na ba bureau na biso na poke na bureau na ye bande on a vandanga moko na ba 20h tu sais na ba quartier industriel wana batu basati batu tu ba kankai ba bureau no ba kiti ba voler ou ba kei parce que ninga moko na vandanga bo bande on ngai na itana mo bien na Erotech na su téléphone na bengi Erotech ah allô ya jandeni OK ah ngabi me mikolo belozo ka ososo nge otena ozonga lobby ngabi ah OK ngabi bon mais papa Kelinde nous ensuite n'était parce qu'il y a un moment nazo benga ye ça fait un moment ça fait presque nini nazo benga papa Kelinde abi oh yo yebite ka bono na sabino yo yebite papa Kelinde kufa kite ngabi papa Kelinde na mort dans la minute yo corps est en morgue. Ah! Est-ce qu'on imagine la suite? Oui, mon la carte industrielle. Est-ce qu'on imagine ce que yo m'ont imaginé? Ah, ok. Lokota ou mbangba volé que bourba. Oh la suite. Oh boulé. Oh, vous demandez faut la porte parce que la minute on a expliqué qu'il y a une étape sur ah papi donc après on est dans le papa qui là beaucoup fallait sous on a habité sur ko faire nini bon je crois qu'Abela qui mais au kotika famille na pasi bima na molimo ya dépression basala sport eza ebele awa basala sport lukata salle moka sport kende ko s'inscrire obi pendant moment ya kosala sport obosa na tout moko boye bandeko na biso surtout ya basi nalobaki ya dépression ezoya mingi epai ya basi sur 100% 90% eza basi nde moto baza kokuya victime ya dépression kende kosala ta sport ndeko mwasi kende kosala sport moto akosa te kende mpenza s'inscrire na salle moko ya sport banda kosala sport na nzambe eloko liboso na elobaki awa elobaki ezalaki nzambe il faut koprie mingi il faut kosekaka il faut ko c'est-à-dire koseka mpe biseka te po koseka mosu mpe ekokoma mpe okoma bisekaseka te c'est-à-dire na motema na yo koseka c'est-à-dire na motema no fo ozala na joie zala na joie na motema no ke non na ovivre il faut vivre vie na yo wana mbongo kende somba chemise no kitoko kende c'est-à-dire se faire plaisir po oza kovivre on ne vit qu'une seule fois kende somba chemise no kitoko sombe lamba no kitoko vivre vie na yo oza malamu mingi mais soki kaka ozwi makambo wana ya dépression yo lati yango na motu na yo po yango ekota malembe ekota malembe misu bazwa dépression na nzela ya mobali amontisaki mpasi ebele mobali mpe fo kosala moins fort mabe te ere moko boye mpe faut se ressaisir te ozongi mpe na mwa place na yo ah bon ça va bon te
ça sert à rien. Pour tout c'est. Yo, moi, sinon, ça la dépression, parce que dépression, à quoi comme dit, bon, imaginez, mon esprit, moi, ça y est, à où t'as l'école, quoi, y en a assez. Et là, comme vous avez bêta, c'était bandé qu'on a eu. Tango sa dépression, wana. Il faut qu'on évite comme la bakisi wana. Moi, bakisi wa ba comprimé, ba pesa wana. Il faut qu'on évite comme la bakisi wana. Il faut qu'on évite comme la bakisi wana. Parce que bakisi wana et qu'on fongola ba porte mususu sans le savoir. Pour bakisi wana baby sarabatu. Na kota na tram c'est mo bo na Grenoble. Quand tu sois puis on a côte na tram. Na oki jomo ya mangala azoyemba pena oh oui le mokolotos azoyemba makasi. Obi na leki pena lera monga kutu. Yekute tali yekute. Na leki na keva na sima na te Johnson kenda na Grenoble ba iba bonolo. Na leki na keva na suka na soni. Pour la nini parce que comme là ba comprimé. Il faut qu'on évite comme la bakisi. Dépression aussi, c'est un yomoko. Examen de conscience. Vanda pena boumi tala e. Mais on a otala o. Parce que quand vous tapez na douche, ou bien mutakala, bana salon. Bana bateme na couloir, voilà maman to papa ou bien mutakala. On a dépression bosani. Dépression ko tumbanda kwa bato. Ochaki biloko na moto. Obosa no biloko ya na moto, obosani. Donc dépression donc monsieur voyez là esprit a oubli. Obosani complètement quand on est au lamba. Et moi sur le cas, la tête de la moto. Mais soigne-toi. Moutako soigner azata. La dépression moutako soigner, na ko sauter moutako soigner azate. Yo moko il faut se faire soigner. Yo moko il faut banda kozonga na nzela yo moko ate eloko boete eloko na sala muti soko yela kyo ya kolobaka mingi mo bla pe vanda calme wate na loba suti omotala mingi oloba muke yo acte zo sala wana yo yebi te zo jouer mbala moko c'est-à-dire zo combattre mamo dépression wana. Au coma très colérique. Yo moko koma na bakanda. Musuku te yela ayina même na bana na yemo ya bota. Musuku yela ayina certes nous sommes abenga ngabi yela ye blesko ne ye no yela ka mobile na ye. So bika to mo benga mobile na ye. Bima kende. On a dépression parce que mon tout est normal. A quoi ça bloque en ngwana ta? Parce que pourquoi la dépression est enveloppée? Pourquoi? Pourquoi la dépression est enveloppée? Pourquoi la dépression est enveloppée? Donc ça dit ezwa pena disika na bomo na yo. Non. Non. Telemela makambo yo. Ozana droit ya ko telemela ngo pe ko simba. Après occupe-toi de quelque chose. Linga kende même ata salle ya sport, surtout la sport. Moi je me rappelle tant aux okola. Et moi problème mo boye. Yo motelga no na salle en sport. OK no petit sac donc petit ba pompage ou kimi ba mbangu là aux toka on ebi bisa makambo belé. Bolingo ça sport petit. To lingi. Tant sport comment muké. Moto ko dans les réseaux sociaux boye. Obi remettre mususu ya ko ki ma dépression ezali faut obima pe muké na ma réseaux sociaux quoi. Ba réseau mo ya pambala faut obima. Luka place mo mo bena que non, place mo ba loba makamo ya bien. E ko contribuer pe na vie na yo. Kende place wana, kotaka place wana. Zorata mayele. Ba mona biso musu ba sala ka émission mona azolamba na ibi ndeko na biso mususu na États-Unis Maggie Kapende le pétion bote belé Maggie sert de biso na Maggie salara ben mission musu sala romona a olobela sur ndeni ya ko éviter prostate ndeni ya ko oso comprendre
kende ko se ressourcer ata na ba émission mo ya ndenge wana kende ko yekola omoni o passer temps na yo pamba te quoi so za na sport te au côté na ba émission moko oyo eza vraiment oyo eza vraiment costaud oyo ye po sunga yo bandeko na dépression eza maladie moko eza mabe makasi dépression eza maladie ya soni pourtant moto aza déprimé yo moko oyeba te ke oza na dépression yo moko oyeba te parce que yo nalobaka chaque fois awa bamakamba boye eza pasi mpo oyoka ngo place moko boye biso atolobela vie awa kaka pa na biso ande oyoka makamba boye je me donne pas la peine de luka bémission moko boye soki ni non so émission na biso tout isaka yo mabaku en tout cas limbisa biso mais tout ça émission pendant tout ça biso ça émission pendant combat que on doit voir pour toyeba mo combat déjà ba mboka là tu bien très bien mais c'est pas notre priorité na biso za onanu wana te peut-être ça d'abord ozomona ndenge c'est-à-dire apport nos amis na communauté apport nos amis na mboka na yo omema nini yo mema nini yo mema noka polémique yo mema noka koswana yo zo mema nini au fait omema nini kote lo kasikati tani ti bloka boy batu baza ba dépression ya kosakana te obengana mobali na yo moko bengana mobali na yo na se ya dépression so ta le onde nge bibal ba musaka na yo obengana mobali oboya mobali wana soit disant yete yeli souté mais okomi kolinga mobali ya batu oyo aza pe na mwasi na ye na kata ndako sko bule komi nini mobali wana atika mwasi na ye na bana na ye ta niveau dépression mwasi azwi bisabina mobali abino fotika mwasi na yo oyo okota pa na nga yaza na bana neta msu 5 yo po na bana nota msu 6 soki pe 7 soki pe 3 soki pe nini alors otika oya yo bana oki kokota pa na ye mon niveau de dépression parce que ça comme yeba te tant ozo so no bon yazo yeba te ke eloko azo sala wana donc pona yeza normal quoi pona yeza normal dans esprit rando de to ke kana rando pona yeza esprit normal yo tika mukumbo yo zana ngo oki okota kuna ah te il faut qu'on se faire soigner soko comprendre makambo to loba ozo monika mutu mususu monika comportement moko boyo mo comprendre de quoi ça dépression de quoi ça déprimé parce que mutu normal ko loba no teke non tika mwasi na yo na bana na yo oyo kotana au moins pe mobali mususu pe opa na dépression sans le savoir atiki pe mwasi na ye na bana na ye akepe ko kota kuna on a dépression bofinga été foti na été azalaki muto ayebise makambo to loba oyo ba famille belé basi belé mibale belé baza kolela na makambo oyo so tango ya ke kuna komo akomi na monde ya si je savais akomi kolela siko na mutsa mutema ngai na tika pe na famille na ngai na tika pe na bana na ngai na ya na place c'est-à-dire au longo place au benga au papa original OK place au benga au tonton comme ça ozo mangituka na tongo la muki kasi bana ba sepela ndeta tata bango kenda donc il y a des choses où il faut tomizonga il y a des choses où vraiment faut tomizonga tali pena bien te air moko boye vanité de vanité ça sert à rien ba connaissance mususu et au foot rien ba connaissance malamu il faut qu'on profite nango ba tonsu ba tout mongo en tout cas bokaboni bozo quand même souci camarade to ça qui n'est bien eloni ekosi to kabwana
Et là, on a un côté lié vraiment pour na comme na mécanicien yo. Pourtant, dans le cas de dépression, on y est, putain, on a bactéries un plus sans le savoir. Là-bas, conseil. Oh, il y a une dépression, il faut qu'on mise en Zambie. Il faut qu'on mise en Zambie. Bon, vendi bo ina mutu. Mara bobo, mutaki manebino. Mutaso sabino souté. Ah. Un moment, d'un côté, ça aussi bien. Abonné tant soit problème. Mais, au premier on a battu nyon, surtout le yonem de ce qu'elle a malin, battu nyon, c'est pas ma bé. Voilà un peu bande konangai. Nazolo bawa, ceux qui osa na occupation te, ceux comme on dit que comme à déprimer, nyon surtout dépression et la rayo pour éviter tout ça parce que battu dépression. Ako banga kuta vanda payer mo pour ma kanti on est banoye là. Donc soit linga ko sala mingi place batu bazali lingo zala mingi na ba stade de sport lingo zala mingi ba place mo bu moni ke na bisa yo basé belé mosu sa ye barate basi baki makaye pe pour trouver basi ya hotel. Malgré ils en a 90%, il y a basi oyo baza déprimé, mais mi bali pe basali. Oma mbali mususu basi baki makaye. Il y a zoé baté mais pourquoi basi baki maanga? Est-ce que yomo vanda dans le sala pour l'examen de conscience? Koza mutu. Tam susu oza bel homme zamba sala ou bien tout ozola un peu bien oza petam sou na makamuno pas bien oza petam sou na boulot no mo ratio parce que moi c'est le galinga père mo bali pas sala ou ape na musano oza makamuno tout mais basi ba okima yo pourquoi faut ça examen de conscience pona nini za ko arriver le yo boy mituna. Parce que tant que vous avez examen de conscience, le cas batu o bako pesa yo conseil ya bien. Pour la carte de dépression, nyoso sala au monde normal. Nyoso sala au monde qui te quoi, c'est bien. Ah c'est bien. Nzo bande yangote. Bande konanga l'esprit ya bien. Biso na tolo bela via wa to solo laka. Awa na ye pour deux personnes. Je vais juste que, par exemple, même à une personne, à deux personnes. Ceux qui, même deux personnes, vont comprendre de Makambonga na Oloba. Je crois qu'ils ont malade. Deux personnes, pas plus. Je ne suis pas là pour que tout le monde me comprenne. Parce que tu me suis Yozolo Baboye, ils ne vont pas te capter tout de suite. Ils vont capter aussi. Pour na ye, mbalamo kwa zoba. C'est-à-dire, imagine ce que vous avez il y a moto dans la dépression. Or, ils ont posé sungayo. Toba posé sungayo. Tam susu. Makamso salaka. Yamba lo baga. Adage muto mbana kishasa. Ba se kakayo e oye bakate. Donc yo ba se kakayo oye bakate. Sikoyo ozu mutu oyo aye vraiment pour la kisao ki note. Bako se kaote yeba ndenga kutambola tala boye. C'est comme ça. Parce que moi qui moi c'est quoi sur ezate. Pour au sotimbe déjà. Ah bah c'est ganga inde mibal baki manga ne pona boye pona lobaka trop dépression ko bungi so même ke ba brosaka dépression. Dépression ko zo mutu na téléphone o tika sur téléphone bando so ki mutu na téléphone donc c'est dire au bosani no ko mamunyo donc au bosani ke mutu wana pesa makambo ne fasala. Allez, aux yeux de téléphone, aux yeux pendant 50 minutes, donc vous avez expliqué ma caméra, oyo, yo mo zo bate ki na sima wana abaye ona ko baye. Dépression. Nalobaki awa na ba pasteur mususu ba na dépression.
Quand ça m'a cambo, tu sais que non, il faut qu'il n'y ait pas, il y a pasteur, bon, c'est non, pasteur, gagner pour ça, pour la dépression, c'est la voix, il y a le jour. Écoute, voyez mon pasteur, à la dépression, il n'arrive même pas à gérer sa maison. Donc, à la dépression, qu'on s'en a été, donc il y a qu'on s'en a été. Incompréhension, ils ont incompréhension, ils ont la dépression. Et comment le coup là, incompréhension. Et on a évité comme il a bakisi wana. Soko kena. Nga kupona ngaye. Soki biloga ndozo bandayo ko kendete na. Yango ba tia ba psychologue te. Po atali soki ça dit amizongi sa ona ki yo. Yo lukaki poto elengi boye. Lukaki poto. Okomi na poto, okomi uta ba dépression yandeni. Yo lukaki poto, okomi na poto mobali, mobali. Yango no moni soki obali mobali to mwasi oza na dépression. Relation ne ki emulaita. Bo umelata. Soko obali mwasi to mobali oyo aza déprimé, relation ne ki emulaite. Mais ce que kutani na moi si to mobali o aza na dépression et qui yoza na ngote et que o landa ki biso na to le bela ki yoka ki mate ya oyo ozongi saye ah mama boete ta dépression ba kinda na mbangu te po yeso kene mbangu ça dit o kutana kuna TGV o kutana TGV donc ta dépression faut kene mal o comprendre que ah moi si nanga oyo asilika pamba dans la dépression sans le savoir. Yo si goza kwa munganga. Pour yo, au teyami avant. Pour yo vandi c'est non chérie. On te colère. Parce que belé ba ye bakate. Et belé ba ye bakate. Tant on a la dépression makambo no lobo ye ba yangote. Mobali nanga ki panga souté. Mobali nanga na chamba kutu akipanga souté. Mais yo comment na ba comportement moko bo kimisa mobali na yo. Donc ça dit mobali na mo mais moi si comment bondi. Ça dit na posa ki moi si pa na yo elongo. Sexe za geloko ya esengo. Mais tant yo ozo lat esprit moko boyo de comment donc esprit moko lata yango so ndengeni. Ce que kimisa mobali yo bozana yo wana sans le savoir. Alors bi mobile siko ki côté moko boye ayokuta na petite moko amemie na world na ndako amona makambo wana te ndako méchant na méchant mais siko so potali bota mususu petite ngo aza libanda na momi na yo aza na ndako moi peut-être il y a pas photo mais momi siko yo tellement dépression bébisier dépression et perdre ba guana aibi soute que non mobali basi solo la kana ye mobali mobali faut ko sikisaka ye mobali faut ko dialoguer nanda ka zo dialogue so ke zo dialogue libanda yebisanga o mote ke fois ke na vane na dialogue po misuba ke na moma ke na ba siko pe bongo eza kusunga te il faut kusunga babala na gate po na lobi bokabwana soko lingai moto so bobala po bokabwana alors soko koti moto mwasi na koma na bakanda mobali na koma na bakanda mwana wa okima kimandaku d'abord yo mofu mituna mobali na kanda est-ce que loko wana ozo luka sala est-ce que osala ngota ocha mobali na leste kasi mobali yango a osala loko yo za na besoin mobali osala ngota pourquoi parce que voilà azane sengo te wana eloko basala yango so ozane sengo eso mona muto okabana kanda zwa na muto opa ozoma na ozwana nga pete parce que okabese eloko esengo okabe mune sengo ah zwa oyo ozosekana na mwa sourire yo oza na besoin basala ko makambo mais yo oza ko se comporter na ndenge moko non comporte-toi bien zonga mwasi ya libala mitala pena yo mo eloko nini nango oyo eloko pecha ba manini na salite eloko nini o na salite eloko nini onanu ona na salate mekala
yani kala ezalaka bien mais lelo okomboyine ete na mizonga nanu na kala rétrospection un temps mizongi un temps mbala moko nakoma kanda okomona baréponse moko trop sec pa mobali na yo so mbala otala mais yango mwa mobali mosu akoka soki oloba te akoma so atali kaka boti donc ozofungola baporte oyo yango moni na ntango akala bamama na biso bazala na bato bandaya koteya bango bima na monde ya réseaux sociaux ya buzoba dépression ekoti trop il faut esila omona makambo oyo so kokamwa te so omoni mutu asali 3 heures du temps na live ye moko azoloba kaka mata tapote eza ye te a déprimé parce que mutu normal yango ozalaka na basani ya kosokola te yango ozalaka na bana oyo folambela te yango ozalaka na bilamba na yo moko ya kosokola te yango ozalaka na badémarche na yo moko ya kosala te mpo lelo remarke lelo komona ye azwi temps titititititi na biso tosalaka makambo omona yo mo 1 heure du temps omona ngo neti mwa nini bon ça va mais moto azozwa 2 heures du temps 3 heures du temps na live donc abosani yango oliaka te osokola nzoto no air nini asokoli elongi abongisi banini atie make-up afo deta kilo wana babenga ngo soni nango mikolo na boso komo nango soni na babenga lisolo ngo beto yo beta ngo po mobala boyi mwasi mpona makambo wana ala leki ma mais o mutali boma to ndenge nini banda sala exprès omona mutu azoloba mais ozoloba nini ozoteya nini ozoyebisa bato nini mpo bato basala nini mpo bato bakoma wapi voilà nalobaki awa ke teme oyo ya dépression eza monene mingi eza vraiment mpo tosunga tosungana entre nous que les forts supportent le faible et puis faible faut boyoka so oyebi quelque part parce que so na dépression oyeba so na dépression oyeba po misusu baza na ba esprit ya misusu baza na ba esprit ya misusu baza na ba esprit ya manque de dialogue, il y a manque écoute. Ayoka akutu su mutu te pour na ye donc voilà. En tout cas, l'esprit a bien bande konangai tobima na mondo yo. Yo penso comment on a poto comment na yo mutu ya ba dépression. Ebele bazali ebele zo mona bakazo tambola boye. Donc Caracas a pamba na kati kuna donc na kati kuna manzanza na manzanza donc asa koma donc dépression c'est le kindelo te mizonga na kata dépression oyeba te ke batu baseka kawa na kata dépression oyeba te ke elongune koma soki ndenge nini na kata dépression mona mutu abongisa so elongune te elongi koma soki genre nini soki ndenge nini te na kata dépression ça l'effort. Ça là vraiment effort. Pour bima na molimo oyo. Poza molimo mbela takabatu. Taka molimo mozo tinda obena outa likolo kuna. Kasi dépression molimo lezo tinda yo, eza molimo o lezo tinda yo pe oboya mobali na yo. Ya molimo ozo tinda yo, osala divorce, ya molimo ozo tinda yo parce que là au mobali no boye pesi yo colère. Parce que quand deux personnes ya pona nini, eza po c'est-à-dire molimo le lingi et lingi yo zala bien te molimo lingi yo kabwana na mutu yo zana ye dépression. Voilà, je crois que message est à capter. Bato faut tout se comprendre ka. Donc tout le biboye, tout le bien pour la mutu nyos tout faut ça la mo ba effort. Il y a bima penza na monde, il y a
déprimé bima na monde wana yeba que esprit moko diabolique parce que esprit ezotinda uta likolo po ya na se esprit ezotinda yo boma libala na yo sopo moni camarade no moko aza déprimé opesi conseil ayoki te tika uswa zote mission yo tindela ye akende ko s'inscrire na salle de sport à éviter kotala ba théâtre surtout ba théâtre faut ko éviter yango faut ko éviter mais mission moko boye ya pata punyezanga mutu na makolo il faut ko éviter kotala ka yango parce que tant que l'émission wana mutu asa émission yemo déjà adepte obaki a dépression ezaka contagieuse donc c'est à dire mutu ana ko contaminer yo dépression na ye mutu asa l'émission tant yo tala ye problème to tala l'émission net da tongo na total le mona olexaka bo mutu mumna ba mama na bino donc hôtel bu donc na mayele aussi là-bas. Ce qu'on peut bima na makambo wana tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le cours de la dépression est contagieuse. Kota la biloko wana te. Ko vanda te pota la biloko wana. Bima na bémission moko boezanga na mutu oyo kopesa yo rien. Bima na kati. Na lobi ya ba genre émission sala ya kota les ali. Net bémission ba boyo. Au moins nek kota l'émission. O peut se pena moi mayele. Bima d'émission, oh yo non, ça sert à rien. T'as l'émission par exemple, là t'as l'émission na mona ndenge bon ça ba recette. Moi l'émission t'as là. Bon ça ba recette, bon ça ba nini, moi si moi bazo la semaine ba lamba pondu, ala pour ba tu bien peut-être sur ba yebi ba ma mwana te surtout bana ba bota mia. Maman zo ata o la ça ba no lamba te na ndako. Pour au ça de donc ça dit dépression ko côté baby CP génération na sans le savoir. Maman zorata osolana bana na yete. Omoni na obaki eza vaste. Conception oyo, émission oyo, surtout thème oyo, il y a dépression, eza monene trop. Mais par la grâce de Dieu, mané ofto lo belarango. Il faut ici là. Omona maman tellement za na dépression. Bana mo okende classe taka banda ku ya bato ba dépression donc moi donc elambo kuna kito côté kuna o wana côté vanda côté kuna donc mawato nanda muto na dépression ko mela maita nanda muto na dépression imagine ndazik ça no blo na moto siko OK mela mai nanda ko muto dépression ndenge nini mais ta mususu ani muta soin azalaka muta propre mais dépression des bébés ça y est. Merci de nous avoir suivis. Je crois que etei muto moko wazolanda biso oyo mona ke biloko wana yelaka ye so wazolia azotambola ozomona neti yo so mono matili koloma no bwakama mituna ba oh siko so na bwakami yo ngakutu na tembe na keli kolo bon na bwakama te na bwakama te oda bwakama ndeni yo na nguti na bwakama yo esprit ni no contrôler ngo tsanga na bwakama esprit ni no utia na bwakama te o kisino esprit na soni après ce que vous avez oh bata on a eu le bleu moi no l'esprit moi bon moi là mbango na salle sport kende au salle moi sport kende bena au salle moi sport occupe-toi de quelque chose moi je me souviens d'un au cas d'attendre sur nous na boye dépression ne yeli abosa ine gando kata ndu na tika ni ka wan atika ni ka wan lokana ti loko mo bato ano ba no na kini wa makasi so c'est le moment de bana traîner le on a traîné ka bongo donc ça dit qui dit bas dépression monde qui dit bas. Merci Nabilo Nyoso bandeko bolandi biso restez connectés sur tout le la vie officielle je crois que toza le roi toza na biso boye to bando sala moins fort à chaque fois to les kaka to pesa ma maté ya oyo bato baza ba dépression muto mona koza dépression ko hésiter te numéro na biso za affiché wana benga biso makamususu tokolo bango awate ayoza to lobi ka o photo loba likolo
mais remède mosusu bakisi mosusu balolenge mosusu ya koéviter dépression benga biso na numéro na biso eza affiché wana tokosola yango omona mpenza ki en tout cas changement de fréquence omona mpenza ki changement okota na vie na yo oza pe sous déprimé te je crois benga biso parce que nyonso toloba yango awa ti oyo tolobi ndambu mosusu soki obengi biso et puis benga biso pesa biso témoignage soki oyoki bien soki omoni eloko oyo esungi yo benga biso pesa biso témoignage po esunga mpe bandeko mosusu po ka oyo baka oyo majorité bato ozomona na poto lelo oyo babebisa idéologie bango mikili mpona dépression donc ye ayeba akusu te ke non avivaka mpona dépression. Merci Nabino. Je crois que Tokutana. Demain encore pour tout solo là numéro Moussousou Yassika. D'ici là, tout le bel la vie. Bye bye.